Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Parole de la Vérité. Bien-aimés de l'Éternel, vous s'abonnez massivement à la Parole de la Vérité TV. Ici, quand nous avons une émission, nous avons Sabino, nous avons Nengeni ya koluka nzambe. Ici, quand nous avons kolanda mateya na bino, et ici, quand nous avons kaba conseil na bino elongo na ba maman Cynthia. Yom tozola nanga papa mama elenge s'abonner. Ce que s'abonner ça nanga kitoko. Ngai pe na ko s'abonner les retours pa na yo. Nzambe pa kozanga te ko pambola yo. Bien aimé la linga bino mingi de gros bisous abonnés nanga. Vous êtes tellement beau, vous êtes tellement chaud, vous êtes tellement canon, vous êtes tellement waouh. Vous s'abonnez massivement vraiment. Et comme ça, la kitoko, la Parole de la Vérité TV. Merci, je suis là demain avec vous. Shalom peuple de Dieu, shalom banana nzambe, bino batu bolingaka koluka nzambe, bien aimé. Nzambe balukaka ye na ba circonstance nyonso to ekomelaka biso na vie tozalaka toujours wana pona koluka nzambe parce que nzambe ne mutu achangeaka vie ya bato pe achangeaka identité ya bato. Na bengisi yo papa mama yaka toluka nzambe na 3 jours de prière oto bengi tumba zamba. Yaka toluka nzambe elongo na famille pe libota mobimba. Séminaire na biso tozo banda yango eza le 3 septembre pe tokosa la clôture nango le 5 septembre ou eza vendredi. Tozo banda yango ezo banda mercredi à partir à 16h30 et ezo sila à partir à 19h30. Et jeudi 16h30 19h30 to sali clôture et jour ya suka na biso toko clôturer yango ekozala na nuit na biso ya nuit de bouleversement ba maombiste nyonso ba yebi ndenge nini nuit ya bouleversement ndenge se pasaka na kati ya ndako na biso oto benga ka cité de surnaturel. Bien aimé kotika ndekote kotika papa te kotika mama te ya katoluka nzambe muto azana posa ko na adresse na biso adresse na biso eza kobunga to tozana Nyangara numéro 15, Khartoum Elenge, sa commune en Ngiringiri. Bien aimé yaka na bengisi yo, mema papa, mema mama. Tokozala elongo wana na baba et pauvre akozala wana. Et pourquoi pas aussi là je vois encore apôtre Mangena na bosani susute bato tokozala na bango elongo na prophète Ilunga. Bien aimé yaka vraiment yaka oyo kamakamuni oyo nzambe abombi pona yo makamunini oyo na ba mois oto tike nango 3 mois au poto 6 2025 nini nzaba ko kolobela yo papa mama yo mutozana ba problème yo mutozana makambo ezolekela yo likambo ezolekela yo lekeni nzambe te nzambe nda pesa ka solution nzambe nda pesa ka sengo nzambe nda ka